Bonjour bana na Nzambe, ezanga lisusu Sœur Maria. Na ipona lelo ko partager ce message mususu pona bino ba o ba yebinga tezamba liboso ko modangisa Sœur Maria. Nazali mutupamba musaya na Nzambe nazali sentinelle atelemi liboso na porte. O Nzambe na lola azali kosala ngai grâce. Avant tout okende na masolo na biso lelo na lengi to bondela. Merci Père de gloire papa pona pema na bomoi. Merci lelo mukolo malamu pour bisi so santé kitoko Nzambe. Batela ba na Nzambe nyonso to na monde entier place bazwami. Batela mboka nanga Congo Père éternel. Batela basala na Nzambe nyonso to ba servante au Père éternel. Ba santelele nyonso to na kati na elanga na Nzambe batela bango. Tikete yo lobanga na lobate Seigneur. Tete na bimsa oyo teki kati na Nzambe. Ba révélation au bana o ba yebiti tikete na partager na bango. Zwa possession o isika na komo Yesu Masia. Saint-Esprit zwa contrôle na komo Yesu Masia Nzambe na bango. Amen. Na pesi bino mbote ba na Nzambe ba o ba yebinga tamba liboso bota la vidéo oyo kumunanga Sœur Maria nazali sentinelle nazali lokopamba e na ngolo na Nzambe na vana sena makona Nzambe Nzambe azosalanga grâce na ye. Lelo na Yesu ba na Nzambe ko partager na bino ba révélation moko o tata Nzambe ala kisaki ngai. Na link ko partager na bino lelo tozali ko partager na kosala deux vidéos. Nazali ko partager na bino message moko ozali révélation moko nazwaki na 2012. Mais na bosa na ko koma mwana date na 2012 mwana kona ngai mukomsusu na lali na butu e ola na lali na butu nazali komona nazotamba na kati na zamba otamba na ndako otamba na kati na zamba wana mbala moko natala na likolo donc nazalaki ngamoko natala na likolo nazotala na likolo mbala moko namoni babuli ya moto babulu ya moto bandi kouta na likolo ezokwa babulu banda kokoya monde entier mobimba babulu ya moto wana kokuna lo bango eza pena minene o mai moko te na mokele kokoboma babulu ya moto wana ezalaki loko moko penza ya pasi pe ya mawa e moto wana banda kokoya partout donc mutu moko te na sena moi azalaki na chance ya kobika mutu moko te azalaki na sena moi na place ya kokima et na place wana donc monde entier mobimba ezalaki koninga na pe bouleversé ba moto wana banda kozikisa nyonso tu banda kouta penda na likolo kuna na ciel ba boule ya moto amene na koko na ebitene na mesurer ba boule penda ya moto lokola ebimaka na ba volcan mais ezouta na likolo banda kokoya partout na mabele ezala moto ozala moto yaki na kati na bwato na kati na mai na kati na zamba na kati na ndako na avion moto wana donc banda kokoya partout na kati kokoya na moto na bato banda kokima partout enga na yoki mongongo zo yebisa ngai la voix qui vient du ciel et bandi koganga voix zo yebisa ngai yo zwa bana mema bana na montagne et natala butoto to na banda kotambola ngamoko mbala moko natala tuto to na namoni bana mike bana ba 11 ba 12 ba 13 ba 14 na bana mike ya ba bébé ya ba 1 année ba 6 mois ba do bana o bengani kaka bana na ba âge ba 14 ans kitana se bana ebele na sima na ngai na kati ya moto wana voix ezo conduire ngezo mananga mema bana na montagne et natana na liboso kuna na moni montagne moko ya munene penza na kati ya montagne wana ezalaki na grotte et ba ebisinga mema bana bokende ko se réfugier na kati na montagne. Après ça na ekolamuka na kati na vision wana et nazali koya ko partager bino makambo lekaki mwa kala pona ba mususu bakozala surpris makambo le Nzambe alakisaka yango ekokomema 1 année 2 ans 3 ans 10 ans 20 ans 30 ans makambo nyoto Nzambe alobaka ekokisamaka kaka na eko partager même message opona nini parce que Nzambe atenga na motema banda 2012 na bombaki yango et lelo na eko partager na bino montagne elakisi ni soki totali na kati na Bible montagne ezali ye moko Nzambe avandaka na montagne ndenge wana makomi elakisi biso mais yango ndenge babisanga nakende na vanda na kobomba na kati na montagne na bana ezali nini soki tobi totala susu montagne ezali kolakisa biso ezali nini ezali ba prière tova na sena makona Nzambe na nzela na ba prière parce que oyo koya lobi ngana otoyebi te ezala ba moto na le banda kokoya na se eponaki te boma musali na Nzambe eponaki te eboma ba pakano eponaki te eboma continent mutu tikite moto nyonso tu ezala ozalaki pauvre ozali moto na mbongo moto wana moto moko te akoyeba ndenge nini ko escaper na moto wana parce que ezali loko moko munene makasi yango na ko partager na bino sur loko o ya moto pona bana Nzambe biso moko to mitala moto moko ta yebi moninga
sans koleka ye moko ndeko kotala nga omiyebi yo moko tala position ya vie spirituelle na tala position na liboso na Nzambe loka okende na montagne kokende na montagne ezali kobuka mabolongo kolukelo na Nzambe kosambela parce que danger moko za na liboso o moto mokila ko stopper yango te danger moko za na liboso o ba organisation moko te na se ya moko ko stopper yango wana na CBC na suki wana ilekana kinoki na 2012 et na koti na message ya mibale wana ezalaki awa na mois de ezalaki awa na mois d'avril be mois de mai na bosani na mois na année ya 2019 ezali pase pe mawa biso bana Nzambe bokozala surpris lisusu mpona ba message nazopesa bino biso bana Nzambe tozali kolala me boyeba ke monde de ténèbres ezali kolala te bana Nzambe nazosenga na bino pardon boyeba kolukelo na Nzambe ntango nyonso yango Bible elobi na biso prier sans cesse yango Bible elobi na biso prier sans cesse parce que Nzambe ayebaki ke makambo oyo ekokoma makambo oyo ekozala na mokili makambo oyo ekoaffecte biso un jour na mois d'avril soki na bosani te mois de mai parce que elekelaki nga moi pe kutuna koma ezalaki te na bosani na ko se rappeler après une semaine que non pourquoi pas na koma ki date na vision na mimoni na mibimi na nzoto na banda kolala na 2019 na mois d'avril ou mois de mai na mibimi na nzoto na bomoto bonatikala koke na Vatican te ba mongo na mona mibimi na nzoto esprit na ngai bimi na ba miminga na Vatican ngo wapi na kati na église catholique wa munene wana place papa azalaka sikole ba miminga na kati na Vatican wana bandiko to telema na prière na moni batu ebele ya ndenge na ndenge bato yango nyonso to bazalaki bato pamba te bazalaki ba leader nyonso to ya ba église catholique na loba na ba leader à monde na ba leader nyonso to ya monde entier bazali kosala plan moko ya munene makambo moko ya mabe po ba attaquer mokili po ba attaquer bana Nzambe po ba attaquer race nyonso to po ba attaquer religion nyonso to na eloko wana o bazali kosala réunion wana ezali réunion moko po epesa résultat moko mabe oyo nga na monaki na kati na église catholique ezalaki mawa pe pasi nga na komona yango bato balati ba cravate bato balati bien bango nyonso to bazalaki bato minene obino moko boyebi ki bono o bazali na likolo na monde ba président ba roi ba reine ba king ba leader nyonso to ya ba église bazalaki na kati ya Vatican na kati na église catholique bazo sala plan moko eloko moko ya mabe oyo ekosukwe tokozala nango surpris pe na biso nyonso to bana Nzambe na sena moto moko te koyeba kokima plan wana et na bandi kotala na bandi kotala ngo nazomona ka bazo continuer ka kosala ba plan mabe bazali kosala plan ngo mabe moko te bazali kosala ba plan mabe ebele na kati na église catholique na kati ya Vatican Nzambe alingi bino bandeko ya catholique Nzambe mutakela bino me mabe oza na kati na bino be na kati na ba leader na bino Nzambe alingi yango te bino bato bokenda na église catholique so botala video o bobeta libaku te naza na ngeloko pamba Nzambe na memaki ngai kuna pa lakisanga o nini ezali koleka na kati na église wana na mokili mo babi keno église catholique ezali église ya malamu soit disant église ya malamu mais o Nzambe azali komona ndenge nzali na miso na Nzambe ezaka liboso na ndenge église catholique ezaka na liboso na miso na Nzambe ezate ndenge biso batamukili tomonaka awa bazolata bazambala milai bazali komema ba croix bazali kosimba kaka pe Bible biso totangaka mais ba o bazali kosala na butu bazali kolala te bandeko wana banda koleka réunion banda kosala na kati na Vatican banda koleka na kati na butu wana biso bamsusu banda kolala yango na ko partager na bino bana Nzambe to sambela Nzambe mingi po te Nzambe azana ebele ya kolakisa biso na bino pe ba o na bozui makasi te ya kotelema pona ko partager lo bana Nzambe pona ko partager ba révélation ya Nzambe na yebi ke Nzambe azali ko révéler bato ebele parce que ye moko na tango asuka Bible ezoloba biso na kosopa molimo na nga na chair humaine nyonso tu po te basakola liloba na po te batémoigner monene Nzambe po te baloba à part du Seigneur po te baloba ba vision ya Nzambe ba révélation ya Nzambe toza déjà na kati na temps wana nakangi parenthèse eyoko sila
ba message yango peut-être bobake non ndenge message yango mukuse bo nazali kopesa ba message mukuse ndenge nga na monaka na kobakisa te na kolongola te o ezali lisapote pona bakisa na tia mungu na pilipili te nazali kopesa ba message o pe ba vision o ba révélation o ndenge nga na monaka ngo ekomema ta muke pe ekatani soki nga nazali ko partager na bino bana nzambe makambo o nga nazali komona parce que makambo ya vie na nga moko eza na mutakala liboso na nzambe oyo nyonso to nzambe azolakisa nga mpo na vie na nga moko na kati na ba révélation na kati na ndoto bandeko na ngai nga moko ozolekela nga ezali kokokisama ndenge nzambe azoloba na ngai na makambo ya vie na nga moko privé nzambe azolakisa nga nyonso to pe ezali kokoka nzambe akoti na kati na makambo na vie na ngai ndenge bozomona nga na vandi awa na vandi nga moko te nzambe azali kati na ngai e azali kodirige ngai azali kosala ba plan pour na vie na ngai pe nyonso to azali kolakisa ngai ezali kokokisama nazali koyoka mongongo na nzambe ti lelo nazali koyoka Saint Esprit koloba na nga ti lelo bandeko bokangama na nzambe soki nga nazali kosala ba video po fortifier bino po elamusa mwana nzambe moko o azalaki na kondima te o azalaki susu na foi te liboso ya papa na ye bokenda makona nzambe ba problème na bino nyonso tu boza nango boyebisa ngo nzambe nzambe akosunga bino nzambe akorépondre bino e nzambe akodirige bino. Un jour na koleka na susu awa na opesa bino témoignage o ezali koleka na moment o na kati na ndako na nga po na bomoi na ngai bato mingi bakotia mitu na mitu maboko na mitu pe na kanisa pe bino misusu boza kuna libanda boza pe na même situation wana que non le mariage na kangita parenthèse na kokena mozindo te parce que o eza makambo misusu ndenge nzambe azali komemanga na makambo yango oyo ti moko akoma nango na suka na ko partager na bino pona ko fortifier mwana nzambe moko to ba ko partager to ba ko pesa to ya ko kolakisa monene na nzambe o ba merveille o nzambe azali ko kosala na biso nazo kobona bino toujours ka bolamu na nzambe wana esile na kangi parenthèse na kanisa na pesi bino message ya liboso pona moto oyo ko uta likolo ko zikisa mokili mobimba moto na mutu moko ta kozana makasa ko stopper moto wana tozala préparer na molimo to banga liwate parce que ce qu'on a Yesu Kristo masi ozana Saint Esprit katina liwa ezelo kopamba liwa pona ngai liwa ezali transfert de vie to kota na monde na molimo c'est ça la mort to banga liwate to tika liwa ebanga biso mutu nyonso to na sena mo to kokufaka e mutamutaza na tana ipaza na journée to banga liwate wana na pesi bino ya liboso pona message ya moto ya 2012 ce qu'on appelle na révélation aux les kakla na kati na Vatican ba plan minene mabe bazali ko na kati na Vatican po ba attaquer monde entier mobimbe zalaki ba leader nyonso to ba religion na ba leader nyonso to ba pays ba ono to bazana likolo na ba sommet ya ba pays pe ya ba mboka ba monde bazaki na kati ya réunion na kati na Vatican na kati na église catholique bana nzambe biso pe to sambela bible le bina biso prier sans cesse wana ici na koti siko pe na kati ya message mususu ba message na nga nazwaka mikuse pe na kopesa ngo nde nzambe azali kopesa ngai na kobakisa te na kolongola te. Et troisième message ezali nini ezali pona armée ya mboka na nga congolais mboka Congo ba soldat ya Congo wana ezalaki na date nini message ya ba soldat ya Congo on a vu. Ok. Le 7, voilà. Message à armée à Congo, le 7 2019. Message pas message à armée à Congo, c'est message pour les soldats congolais, Yamboka Nanga congolais, Congo. Et nalala karane nalala le 7 mois 7 2019 oyo. Nalaleka kolala na kati na kolala na ngai ndinga mona ebinde nzambe wana ezalaki ndoto tende na kenda kolala nzamba bimisi esprit na ngai le nzamba bimisi esprit na ngai na mimona na kati na mboka Congo le na kati na komi na kati na mboka Congo na banda kotamba na balabala pe na moni soda lati bilamba ba soda penza ba armée na biso congolais na balabala atelemi azosenga mbongo makambo na esprit tozwa ngo en considération bandeko na ngai na senga na bino bokola na molimo nzamba afungola bino mato ya molimo afungola bino miso molimo banda komona ebele moto akosa bino azate ele nzamba bimisinga na molimo na moni nazotamba na balabala na mboka Kongo na Kinshasa na moni soda moko avandi kovanda soda wana vandi e azosenga ngai mbongo pesa ngai mbongo
ngabi nga na opesa mbongo ndeni pesa nga mbongo pesa nga mbongo après ça nga na boyi ko pesa mbongo akomaki na mawavandi mbala moko kaka na kati na esprit bandi koloba na ngai esprit ebimi momo ebimisi momo ko boye bande ko bolimbisa nga na kokai kokoma mo wana te na langue moko boye siko lere bimisi mo wana expliquer nga pe mbala moko alobi omoni ndenge soda wana zali soda soka azali kokende na mission fu boye bakofuta ye salaire na ye malamu soda soka azali kosala mosala azali kokende na mboka oyo avandi awuti neti na Kinshasa atika mwasi ne be na bandundu be atika mwasi ne kuna na bankai be atika mwasi ne kuna na basakoso be atika mwasi ne kuna na bulungu be atika mwasi ne kuna na mboka nyonso tout place soda lingi kokende il faut gouvernement efuta ba soda salaire na bango malamu po batika kosenga bino bambongo ngalobi eza boye mbala moko na ye na lamuki na bandi komi poser soda soda faut bafuta ke salaire malamu bandeko na ngai bo partager ba message na ngai on ali ko partager na bino soki bomoni lelo soda congolais après ça esprit bandi ko expliquer ngai soki lelo bomoni ba soda congolais babandi ko azali ko boma bato baza na pitié te pona kozwa nzete pona kozwa fimbu ko beta civil pona ko beta ndeko ne congolais pona kozwa mundoki ko boma ndeko na ye congolais ezali manque ya salaire gouvernement congolais na sengi na bino soki mokonzi moko na likolo ko yoka message oyo soki ndeko moko mokonzi na likolo ko yoka message oyo bozwa en considération message oyo à partir de lelo soki boyoki message oyo ba soda nyonso tout basala kana mboka Congo bobongisa ba salaire na bango bakoyeba kosala musala na bango na kimia bakoyeba kosala musala na bango ya ko défendre population na bango na bolingo bakoyeba kosala musala na bango malamu ko défendre ba frontière congolais na bolingo soki bino bozali kofuta bango ba salaire na bango te tokomona toujours kaka makila tokomona kaka toujours ba soda na biso moko ba congolais bali ko boma bandeko na bango ba congolais bako maltataka ba civil tongo midi pokwa parce que baza na ngote na kati na poche baza ya kolia te batiki bana bango na bandako na banzala batiki ba famille na bango na banzala bana bango bazali kotanga te basi na bango bazali kozwa bazali kokokola talipapa ya malonga te basi na bazali kokoka kolia malonga te kolesa bana bango est-ce que mutu wana tata na place azali kuna na front bi abimaki na musa akosala musane malamu bino bo répondre ngai ba autorité congolais na sengi na bino pardon bo kipe salaire ya ba soda nyonso tout na mboka Congo ça c'est l'esprit qui m'a montré ça le 7/7/2019 comme opesa ba soda nyonso tout ba prime na bango opesa bosala ba soda nyonso chaque mois na Congo nyonso tout place et bandi na policier ti kuna na likolo na généraux bo kipe bato wana malamu parce que bango bazali bato babundelaka pona mboka nzambe boko na lola aza na armée céleste na ye akipaka armée na ye malamu ke elakisi nini biso pe awa na se bakonzi na biso bo kipa ba armée na biso malamu po te basala musala malamu bayeba ko défendre mboka na biso malamu soki boko kipe ba soda malamu te to bandomona toujours makila soda kenda ko yiba kuna soda kenda bino bozali ko tia kaka mabanga no surtout ya moto likola mito ba soda mais bino moko na likolo kuna bozali nde na problème wana bobongisa ba salaire ya ba soda nyo surtout pardon comme ça congolais no to ko tambola na kimia bako soda ko sala musala na ya malamu akoyiba motu te akobeta motu te akosikokere motu moko te ba soda no surtout botia na kati na ba poste na banzela no surtout ebale bo futaka bango malamu ba soda no surtout botia na ba poste na banzela no surtout ba camion na bazamba na kati na ba kona bazamba na kati na ba ville na kati na ba province na kati na ba village place no surtout boyebi ke non ba soda bazali wana bo futa bango ba salaire na bango malamu pe bo matisa ba salaire ba soda ba déranger sous population communauté ba soda ba ko défendre ba frontière na biso nyo surtout. Très bien. Nazo partager na bino kaka o espèce o pesa ngai ya mona partager na bino. Ba soda ba kotika ko senga bato bambongo na nzela. Lelo soda soka moni mutu azali koteka eloko bien na nzela bien na wapi olia tu na mikanda soda tu na kasusu mikanda te soda zo senga pesa ngai mbongo parce que nini bozo futa bango ba salaire na bango malamu te ba mikonzi na likolo botala salaire ya ba soda bobongisa ba salaire ya ba soda congolais c'est l'esprit qui m'a dit ça ngai te nazana nga pe soda te
nzambe kane na bongo asalinga ngolu wana alakisa ngai makambo ezali koleka na kati na mpona basoda bookipe basalaire ya basoda baosala mosala na bango malamu baodérange bacivile te nakanisa na suki awa e nazosala sikoyo deuxième video mosusu bopartage bavideo oyo nazali kosala ezali kaka bolamu na nzambe naye kopartage na bino papa na bino nde moto apesaki ngai yango papa na bino nani ezali nzambe na lola alingi bino mingi yango azopesa nga bamessage oyo na partage na bino bana na ye naza na ngeloko pamba centenaire mpe na baono to batala bavideo na ngai bomeka kopartage yango na bandeko mosusu bomeka kopartage bavideo wana na bandeko mosusu nano bazo bamessage oyo te bopartage bamessage wana bango na kombo na Yesu Kristo Masiya nzambe apambola bino place nyoto bozwami nzambe apambola bino sikoyo na kosala prière nakanga mpona video oyo mpona nasala video mosusu nzambe na lola Père Dieu, le Père Dieu, le Fils et le Saint-Esprit nzambe bolingo na mawa na nzambe eza likolo na milimo na bana na ono soki place bazwami ba o bakozwa grâce pe ngolu ya koyeba kotala video o Seigneur kutana bango nzambe fungola bango matoi na molimo fungola bango miso na molimo nzambe bamona oya minene oza na posa kolakisa bango natiki bana na nzambe nyonso to na maboko na Père éternel natiki mboka na nga Kongo na maboko natiki pe basoda kongola na maboko na yo nzambe zala tata na bango bazali wana pona kosala musala ya koyeba ko défendre mboka Père de gloire pesa bango mayele ya molimo pesa bango makasi ya molimo pote babundela mboka Kongo tinti tia molimo ya kisoda ya molimo kati na bango Père éternel longola bango molimo ya kibomoto Père éternel basala musala na bolingo badéranger bandeko na bango ba civil ba peuple congolais na kombo na Yesu Masiya nzambe na bomo amen au revoir bye.